Chantal Pola, Mama Paradis, beauté ezobakisa magava. Azokola tala beauté. Mwana mwasi wana abomanga. Na makolo X na ye ebakisaka beauté na ninga osakana te. Bayambaki epesos na la baronne. La baronne nakanisa. Beauté na ye sans appel. Yepe makolo X. Oh là là. Quel duo. Bandeko émission wana elaki spécial. Pe calme. Avec beauté. Ba beauté mi balé. On dirait balataki pe couleur moko. En tout cas, ba o batalaki yango te bozonga boke etala. Ba o batalaki boke ne bandela. Na luli émission. Na luli présentatrice. Na luli invité. Na luli pena ko continuer ko lula. Plateau. Na ba image ekobima na sima. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Chantal Bola Mama Paradis. En tout cas, tangwa koloba, on ressentir madame koloba. Modèle alobeli makamba bolingo na ye na trésor habite. Donc alobi te aling koloba te. Mais koloba o alobi ezolakisa neti alobi mingi. Neti alobi yango pendant 10 heures. Malingi koloba te. Elakisi en tout cas likambo oyo etali bato avanda bango na couple baboti na ye to bato babima na ye abatelaka bango mabe na malamu mabatelaka bango ezala ye asali bango mabe to bango basali ye mabe abatelaka bango envers public. Na côté trésor habite, apesi même mbote bisika zali. Mama Paradis, Chantal Bola, entre-temps, boge ba audio ebima kiao. Yetem de bimisa kiao. Trésor pété. Mota bimisa kiango, ba proche. Deka na lobanga na bino. Bola ndaka nano ba excité. To bato balaki na couple te. Botalaka pe ba proche. Obaka ba pembeni na bino.
basimbaka batelefone na bino basalaka nango kopi nga kutu bamokala na ngai awa aosengo telefone otiki ye akesola ata na chambre nzoka azwi telefone na yo akomande ori akomande mpe ata koka mpo telefone na nga soko okomande eloko ekosombama bakosombela yo obetika nimero obetika 06 nimero kobetaka n'importe oyo etekaka biloko baye kotikela eloko wana asombeli yango tike ya train ya 2 personnes mpe mokala na bakangi ye mpe yango bandeko bato balaka pembeni baproche bamokala baennemi mpo kozala na proche ami proche ennemi mokala ami mokala ennemi ata ozoyeba bango me okokobengana bato nyonso te mpo bato bakoya liso bakozala ndenge moko faut se protéger na makambo mosusu ozaka ekenge alors Chantal Bola mpe alaka ekenge Chantal Bola ya yuma te mais na téléphone ça arrive ba audio wana abomba yango mpo na nini atuka mpo na bango mibale mpo na bayeba mabe oyo basalana oyo baloba babombaki yango mpo na biso te me ebima alors Chantal Bola mama paradis alobi atika rando atika eyaso makambo na ye te bon place wana nga papa robo na ye papa rando nga mutu na koloba na bino soki Chantal Bola réellement atika rando ebongi napia bino réponse mbala moko Chantal Bola atika rando te achanza modele ya rando batika te baoyo bokobenga babordire eya toujours rando Chantal Bola kala te awa apopolaki ya Jael Show to arepondaki Jael Show nayebi te bapopolaki akobenga yango analyse atuti bordire me ya toujours rando rando eya rando rando eya kaka te o mafinga to mafinga te nga moko papa robo nalobi ya mikolo ti nalobi baoyo basalaka rando bayeba nga natindaka bango te nga nalingaka rando kasi na kati ya rando kaka oyo ya maloba eyali na barando oyo nga papa robo namonaka eya nango masumu te esalaka moninga pasi baémotion me namonaka eya masumu te etombolaka me masumu te me na rando eya mpe masumu okomema masumu donc nalobaki na bato basalaka rando donc mutu na mutu ayebaka modele ya rando na ye eya nini na barando kaka ya internet ya maloba oyo sali oya ndenge nini fo kopezaka yango alors Chantal Bola apeze baoyo akoma kosala mikolo oyo barando oyo ezanga masumu oyo nga namonaka selonga d'après ye akanisi atiki rando matiki te azali soki bakataka bavideo ya Chantal Bola bakataka baparti ya rando baparti oyo ekoningisa baparti oyo ekobeta bordire baparti oyo ekosekisa baparti oyo ya matumboli baparti oyo aningisi mutu libanga na molili to libanga na éclairage to libanga na kati ya train donc eya rando
eya rando. Rando batikaka yango te. Rando nde yango nde etikaka bato. Chantal Bola, Mama Paradis, Ali Mama Paradis, la reine des randos. Ça c'est vrai. Ba oyoyo basala ne barando awa. Ye moko kutaki na posa kotanga so bakombo na bango te. Na émission lobaki na la baronne, inutile ya kotanga bakombo. Soka lobaki inutile ya kotanga bakombo. Ya liboso ata bato yango si bayebana malingi komatisa bango niveau te. Po Chantal Bola ana niveau likolo. Awa na kata diaspora tina Afrique. Chantal Bola, Mama Paradis, ali na bara likolo. Ali na liste ya basi ya sango ya poto. Donde bomonaka basi ya sango. Ndenge ba Loris la Congolaise balaki, ba Christiana Kwasa, ba Pepe Akunsi, ba Tabu Fatou ba Mère Malou. Chantal Bola aza na liste ya basi ya sango ya poto. Ape na deuxième liste, la reine des randos. Donc, niveau oyo aza nango, bato asala na bango rando, amatisa bango mpe niveau. Sikoyo niveau mpe azaka sikoyo, bato asala na bango rando, basala bakombo, me bakitaka. Pamba te ye moko alobaka yango, bekelamu na ye. Donc soki atangi kombo na yo, na émission na plateau ya chez Mokonzi, plateau moko bio, original, beauté. Alors, automatiquement, omati, lokola mwambe te, mwambe na go sepenang, momati lokola montagne ris. Yango eleki mwambe, bomona yango no, na bafoire na biso ya poto. Yango penze ya molai, koleka mwambe, somo. Ayango alingo tanga bakombo te. Posoka tangi kako esili. Bango pe bisika bazaki ba osambela tanga. Atanga kombo na bango. Ba otanga te. Muso adinga koya te. Kombo neka so batangi. Abengi ba relation na ya kala. Po kombo tangami. Muso sonde. Adinga kaya tanga ba otanga kombo na. Atana mbetu. Alali awandoloba. Mosusu nde ye batanga te aweya yalingo bunga te. Me Mama Paradis alaki na nzoto ya Chantal Bola posé calme te nasepelaki makasi na dio wana. Na nsima nango mpe zele sino ye. Zelezino. Tia mwana na biso calme, Inosbi. Aza na bakoko origine ya Rwanda. To bapara origine ya Rwanda. Inosbi ya mwana na biso. Congolais ya RDC. Inosbi ya oboma Congo te. A obepisa Congo te. Azo contribuer na intérêt Congo. Na Congo wana Zaire. Toakadea na Barwande bandakala. Bali Bazairwa. Bali. Babitumbo ye kosa biso teke. Bazairwa na biso muswa ba origine na Barwande. To boaka bango. Te. E kosa biso te. To waya oboma na pamba. To toko tika batu mabe. Toke take batu malamu. Na Zaire wana zele sino
toana bakongola Brazzaville ya ba 5e 6e 4e 3e génération bakoma bazairwa totalement bangolais ya ba 7e 8e 9e 10e 4e 3e génération bakoma bazairwa totalement Rwandais, Burundais, Ougandais, Centrafricains, Zambiens, tous les 9 pays voisins ya Congo Zaïre. Batuna bango ya ba génération des générations, n'époque à Belstine, époque à Mobutu, époque à Kasavubu, bazali, bakoma bazairwa libera. Donc, ba pays voisins, ata toana likambo ndenge na pays voisins, batakaka n'importe quel motu te po ba origine na ye ezali ya pays moko boye te. Inosbi ali zairois congolais. Soki okawu ba grand-père na ye bazala origine Rwanda wana ba grand-père na ye yazali zairois. En tout cas, zelezino sana ngo makasi. Ko boitete comme combattant na likambo wana. Oko perdre importance. Pamba te tango Congolais 100% zo détruire Congo. Yo préféré ol tikaye o take mutu pona origine na ye o azo contribuer pona intérêt ya Congo. Donc bawana bobeka ngote. Loba aza origine mboka wana ako contribuer pour la destruction ya Congo wane communica mususu. Ataza origine mboka wana te ya mboka mususu azo contribuer pour la destruction wane communica mususu. Mais azala origine n'importe quelle mboka azo contribuer na destruction te. Alors tikaye pamba te na Zaire wana eza bongo. Eza na ba West Africain pe ya borigine na borigine. Ya ba génération de génération ba contribuer. Mamadou waza héros akufi pona Zaire wana Congo. Abundi abomi akimisi ba militaire rwandais na ngamu. Ba papa na ibanani. Tala origine je. Bon, bandeko. Tuakina likama mama paradis. Mais le kola, zele zino palaki. Fona pierre réponse. Andimi boss abedashu. Wazali boss. Mutambongo muninga note. Atuni kutute so abotama. Nzoka boss abedashu abotama na ngaliema. Abotama comme Zaïrois. Pe Mobutu tanga ko gouverner alobaki bien. Mutwana Zaïre. Alexis Diza a Zaïrois. Mais sikoyo boss abedashu abotama kiwana. Ba parents na yende mbali origine. Ya Liban. Ya les Zaïrois. Ya bongo bandeko. Ata bali mwasi. Ye étranger. Mais ye a Zaïrois. Donc, pona kondima boss abeda shwa Zaïrois, fo eba biographie na ye. E ate po mutalobi na monoko. Po ali boss te. La kanza tozo se comprendre. Sous les kauka, azape étranger te. Fona lo babongwa. Po un jour, bana na biso pe ya ba métis, bako benga bango étranger. Surtout oyanga, bo mekate. So bo monika ga ina kombo nanga, boyambi mbala mo. Ata lobi alobisa ngai te.
boyambi ye bosali fete na batribu bobini mpo na ye. Ah oui. Et à bongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baccessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.